Mbote, mbote, mbote bandeko, mbote à tout le monde, bisika nyonso tozwami, bisika nyonso tozali na ngonga oyo boyamba, bambote, bambote, bambote. Lelo nalingaki muketo partager likambo oyo ndeko na biso Matu Samuel ndenge toyebi abalaki ba photo lobi etambolaki sur la toile ekreaki buzz biso moko toyebi ba ndenge to réagisaka biso ba congolais en tout cas to milinga bon eza ndenge na biso to sani to milinga bongo donc eza ndenge na biso devant un problème ça va dans tout le sens ba oya ko applaudir ba applaudir ba oya ko pelisa ba pelisi ba oya ko boma moto ba bomi donc mutu na mutazaka na agissement na tempérament na opinion na alors là je vais vous faire la lecture de quelques commentaires tout monde comment les gens ont réagi devant situation oyo topé devant mariage na évité trop bien en mariage remariage remariage donc na évité bon tout court trop bien en kaka mariage ya frère Napso Matu Samuel alors na otangi ya bino ba commentaire o ebandi na ndeko na biso quand même ye abandi aza quand même optimiste apesi félicitations au couple asuki wana yake na musikate ndeko mosusu alandi alobi Seigneur pitié oh ouais pitié pour tala kaka passer na bango mutu abosani yango azate donc Seigneur pitié asengi mawa ya nzambe sans mawa ya nzambe eza pasi mpona situation oyo ndeko mosusu aye alobi pasi eza kaka ya famille ya mwasi après lelo topesi félicitations après ekoya lisusu mes sincères condoléances paix à son âme déjà basi mosusu basila somo Seigneur protège ce couple. Au lieu de souhaiter paix à son âme, on doit au contraire prier pour lui. La grâce de Dieu est bombaye. Amen. Ndeko na biso ya mwasi akomi kitoko. Alobi au lieu de souhaiter déjà paix à son âme, to senga kutunde, to sambela pona bango, nzambe abomba bango. Amen. Ndeko alobi kitoko. Félicitations à vous. Mes condoléances d'avance à la famille du fils. Oh non, Congolais, toi, souka, souka. La gloire de la deuxième maison. Courage, ma sœur. Dieu te contrôle de tout. Félicitations au couple. Félicitations à vous, l'homme de Dieu. Courage. Ouais, il faut beaucoup de courage. Hein, pour Likambo, et ça facile à surmonter. Que votre mariage repose en paix. Madame, paix à ton âme. Il faut te paix, ça est trophée. Il est vraiment important de te remarier pour la... Bon, de quoi commis 5e fois. Bon, moi, à ma connaissance, je sais que c'est la 3e fois. La 3e fois, pardon. Femme, sois Samuel, tu es venu pour changer les choses dans le temple cette fois-ci. Les enfants d'Élie et lui-même Élie qui vont mourir. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Congolais Makabakoma. Vraiment quoi? 5e femme, quand même, il va pas déconner. Lokoso Alibala, cette femme, elle est courageuse, pitié. Moussousa Komi, frère Matou Alemba Naeba, sincère condoléances. Nanoute, Naba cotisation, Dieu protège notre sœur. Que le Saint-Esprit même protège cette 5e servante du Seigneur. Ça fait peur. Touro nde tolingite atunaka déjà Saint-Esprit na soki akokufa lisusu atika mwana batu. Vraiment, ce to continuer ba commentaire eza tellement ebele, ce to continuer ko sila sikote tolingi ya mukuse kaka tokoloba. Nzambe yenda yebaka mitema. Ndenge Bible lobi c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Réalité à likambo yo. Nzambe nda yebi pona misu na biso bato en tout cas réalité o elekelaka biso mwasi ya liboso akufi ya mibale akufi lokola ndeko moko ayebisaki nga lobi non mama kapi o atika biso azalaka déjà na frère Matu tangu mwasi na ye ya liboso azalaki déjà en vie zemi ya mwana ya mama kapi ya liboso azwa yango mwasi ya liboso nanu akufaka te aye kobota kaka après 6 mois ya liwa ya mwasi ya liboso soki une année après quelque chose comme ça nde makapi abotaka mwana ya liboso donc pour dire que toyebi pa parcours na bangote en tout cas frère Matu na ebité soki mabe eza côté na ondeko na biso ya mobali bongisa